ya la sexy adona beige à la sexe sirène de sirène nasepeli lisusu lelo po toza na émission na biso kosibana oyo makambo etali bacouple ya bapapa ya bamama ya libala kaka ndenge ezalaka lelo la sirène amemeli bino lisolo ya kosibana Comment la sirène a possible eza nango ata bapapa bamama nabeta nanu nalobela bino lisolo lelo eza elengi ngai yo elengi oyo ya wapi bokokundola oyo balobaka ke lisolo ya kokundola tozomona ke motema moto sanduku lisolo oyo bapeteli ngai tokobeta ngo kaka ndenge ezalaka na émission ngai na invité tozokende malembe mpe tozolanda ndenge makambo ezo evolue eloko wana ezali raison monene ekoyaka divorce mais bato bayebaka yango vraiment ntenga mpe nasutukaki nzambe nazokamwa nga boye la session azokamwa naye la session azokamwa lelo ezala koyinda dans lisolo eza somo trop vraiment en tout cas nasepeli nango ta personnellement nga moko mais mpona towumela makasi te mpo mpe na nsima émission mo baconseil ezalaka tozwa na bata ebele mpenza te nango toplonge kambango na lisolo tobanda na biso kaka malembe ti tokoma bon titre ya lisolo to bémission lelo ezali ke mpona nini basi to mibali balingaka donc to babasi to mibali balingaka to baso par exemple to bapropose plus facile pour comprendre mpona nini basi balingaka mibali ya bakamarade na bango basi to mpona nini mibali balingaka basi ya bakamarade na bango bakamarade ya basi na bango plutôt donc tomoni tozala mwasi na yo camarade ya mwasi na yo olingi ye yo mobali to mobali aza na mwasi na ye camarade ya mwasi na ye alingi mobali wana to mobali wana alingi camarade ya mwasi donc eza vraiment thème moko au deuxième partie de tout ça qui émission parce que tu vois eza thème moko et c'est pas la vraiment fréquemment mais ezalaka dû à quoi ezalaka dû à quoi tina mabala makambo ezosalama kaka okomona mwasi yo obala mwasi wana aza na camarade na ye yo mobali to kolinga camarade ya mwasi ata soki osala infidelité eza mabe me basi basili vraiment esalaka pasi esalaka pasi lokola bapoignade yo na mokongo ngai camarade bozokabola na esani moko basekret nyonso camarade no ayebi bokoma lokwa bosapi na linzaka camarade ya komona te il faut kaka ngai nakabola na eti mobali wana bakabolaka te mobali kaka azozanga tokabolaka nyonso kaka mobali nde azangi lelo bamama bapapa tozobanda sikoyo histoire na biso mpona nini mibali bazwaka mpe basi ya bakamarade na bango lelo eza nde histoire ya bongo sikoyo jour wana tobetaka ke mwasi alingaka camarade ya mwasi moko alingaka mobali ya camarade na ye lelo mobali moko alingi sikoyo camarade ya mwasi na ye kolinga ngo mpe eza balingani tolandaka histoire parce que eza vraiment trop compliqué donc eza compliqué eza ndongo eza ya koyinda donc eza noirci lisolo elingi ebanda ok lisolo na biso ezali ya
Mama pour avant na banda na lisolo wana biso na émission ndenge ezalaka ngana linganga na yebi lisolo beta kimena linga ye moko beta lisolo moko lisolo bonga ye moko beta so ko Holanda ngaso na beta so ça va foutre lisolo na ye moko beta ne la ye parce que était à vivre lisolo wana c'est comme ça lelo tola ngana na sala ki émission la fois passée fi moko boy ayoki atindeli nga lettre lobi la sirène ngai naza na histoire oyo ekomela ngai moko eza lisolo ya moto te ya vi na nga moko donc esalanga choc ti lelo choc ani ezalaka la sirène namoni abeta ngo oyo ezaka makambo etali divorce mpo bato mosusu mpe bazala édifie mpo nayebi ki histoire oyo boédifie bato ebele eza lokwa bato bakodécouvrir eloko mosusu oyo raison moko ya divorce bato bakanisela yango mingi te pourtant eza fréquent esala eprovokaka divorce mpenza mingi mais tolobelaka yango mpe mpo toyebaka yango mpe te mama na biso nkombo na ye ezalaki Magi alobi la sirène toyebaka tatindela nga lettre na émission nasalaki la fois passée nasala nini na ye kozwa yango donc pour ça to continue histoire wana ekoma thème ya la fois passée et continue sikoyo deuxième partie nango ya kobotolaka mibali to basi ya bato Magi aye tovandi ayaki na ndako aye kotala nga lobi no la sirène nga lokwa nazwaki temps topesaki rendez-vous abi ke no azata aye sikopa na ngai tovandi na yambi ye tovandi abi la sirène ndenge eza boye na ye mpona lisolo apesi mama ya komela tobandi na biso komela wana alobi la sirène likambo ekomela nge ezali ndenge ezalaki boye abi la sirène ntango azalaki jeune fille mpo Magi yango mpe asi akoli akozala mpe parceke azaka 40 boye toyeba lelo problème faut tout ça wana eloko ya kamera ba 20 ans passé esalanga mpasi na motema naye koyeba oka na sina komi mokolo presque 40 ans eza lisolo esi eleka ba 20 ans passé oyo ekoki te namonaka bola expérience na ngai na bato ntango souvent mpe bazala na baconseil ya opianga ngabi lisolo yango kasi eza ndenge to bato alobi ntango azalaki Magi sikoya bato babinga ntango azala jeune fille ebandeli ba 2000 kuna boye baebandeli po eza se ba 20 ans vraiment boti lelo na longwaki nake na mboka mo boye mboka na monene tuna tanga na mboka wana to baka eza na ba ezalaki wapi ezali West Afrique mabinakenda na West Afrique naketanga na nga kuna na bando landa baku nazalaki na mboka nakanga moko papa te mama te nati bandeko na nyonso tuna nake na nga kuna abisiko na mboka ntango na ovanda nazalaki na bakongole mo boye bakongole wana bakomba bango baza tozala na bango tokóma lokwa famille na bango nakende koretrouve bango mpe kuna na mboka wana na West Afrique wana Afrique de l'Ouest nani mwasi bazalaki mwasi na mobali bazalaki couple babalana deja mwasi kombo na ye ezalaki Nancy mobali kombo na ye ezalaki Jojo ezalaki Nancy na Jojo sikoyo Nancy na Jojo babalana il faut non abi la sirène pas non na kota lisolo faut non expliquer relation nini nga naza na mona Nancy na Jojo alobi Jojo abala Nancy aza camarade na ngai tosololaka tosalaki camarade abi nakendaka kuna mpa na banka wana na l'Ouest Afrique tokutani kuna nakendaka kuna ya na lingi tina kolia na ye mpona kaka nalinga nanga olala mpa bato te mais soki nakolala donc bamonanga ka mwana ndako bango nde bakoma lokwa papa mama babi ozala na mboka oyo kotanga oza yo moko kokatisa te koza yo moko soki likambo kobeleli to ezala butu ezala moi biso tokoya Nancy wana bazalaka na Kin bayebanela partir na Kin bafamille bayebana babanda camarade Kinshasa Jojo lisusu bazali su bacamarade isu na Magi makasi po Jojo bango bafamille kutu ya Jojo na ya Magi bayebani bavanda place moko oyokaki bafamille bakiyebana bana bamesana donc eza ma lisolo ekoma kutu ya bengaka Jojo Magi abengaka Jojo grand frère po mpenza ye azalaka lokola
donc il y a des décorés d'abord et sa famille kutuna et sa ta famille les kaba nasi pe ba yebani mais il y a pas Jojo na Maggie et ça bon ba yebani vraiment ba parents donc na madre na mboka wana à l'aise na bi kelelo likambo ba ndeko na ngami bali bazawa abi la sirène ngapi nazoyo keka ngapi na pi wi loba nazoyo koka mama Maggie abi la sirène na mboka wana tozaki na West Africa wana nazalaki na nga à l'aise nde na sina ekoyebisa yo nazalaki okende kuna mpa na bango tobande kosabaka mwa ata mosusu na vandi kaka bomwana na se kozwa ngai tokisala bachar bia kotitanga na se aza obetelanga masolo na ye komona boye so baza na ntan mwa likambo na se azalaki mwasi moko abila sirène basi ya bomba ya mibale misato te so basi nyonso bazalaka lokwa nansi me nayebi te ebo na se ya ndeni abi na se azalaki mwasi moko oyo babike femme sage bâtie ta maison abi na se azala obâtir ndao na ye akosala économie mobali na ye kutu donc adépense te na se azalaka mwa alatani ka simple abinga na omona obetela bi magi na li makambo olatala te wana na se azoyebisa bi magi na li na makambo olatala te mpona économie mobali nanga to économisaka mbongo mpona avenir ya bana na biso tofimba biso biloko voiture lupango biloko oyo eza important bilamba eleka nango moka na tite abina so olatala ni simple ta mobali mpe aza na mbongo mais azo économise azokose mbali babomba mbongo na se azalaki trop simple et pourtant basi mosusu baloba chéri epesa manga so pasi pere mobali nanga apesa manga mbongo ya azalaki kopoya abi aoyebisa na se abi ayesa magi abi magi ifo ntango kobalaka mpo magi azali na abali te abi magi ntango kobalaka ifo ozala lokwa ngai na si leki na ngai tokomaka famille nazokonseye yo libala bongo kodepasaka mobali mbongo eza nango bien te sikoyo na se magi alobinga mpe nazolandaka baconseil na sina bina singa mpe jo na kobalaka na ozalaka lokwa yo nazomona mpe oza kama exemplaire yaya boye kaka soki likambo mwana se abeteli ye magi okende kuna feti boye omwana se atindi mobali yaya ozwa magi kaka bongo abima tozalaka ndeko nazalaka kutu mboko nga moko na obanga na nga te nayebi kaka bandeko na nga bazali tolinganaka lokwa bana mapasa abime likambo moko ezali na yebiso la sirène nga beza likambo nini abi ngai na Jojo wana tiko magia babinga na Jojo ata na grand frère toro bako ba famille na biso bayebani to misala banda kala to kola to za bana donc biso petit ya biso abi mena saka na respect na malgré que to mesana mais tant que nazaka cha camarade na 6 mois na ye nando considérer ka Jojo mbali ya camarade nanga nazaka vraiment écart na ye malgré que to mesana ba frère kutu na bela grand frère mais na bando lingo kanga manivuma te abemoni na ndo mona ka à part ça azape relation nanga mususu azape kama mobali ya camarade nanga na nsi donc abina za ozwa nde bongo mo soka ina zaki obapenga nango luzito na ba Congo ina zaki vraiment luzito pourtant toza misoka presque ba âge moko mais na bando lingo sola ni mati na zaka moko éviter ba respect abidon na zaka poto donc na mona ke famille za mais oseka te na zaka ka moi distance ye mo pa remaka mais na zo mona ka normal na bi après tout azaka pe mobali ya camarade nanga nasi abila sirene sala ngo bavanda na bango bavanda makambo ekokoma kobima mobali mpe nzambe alalaka te kutu libala na bango famille ya Nancy wana magia obeta mpe kutu libala na bango famille ya Nancy eboyaka famille ya Nancy ezalaki bato ya mbongo bajojo mpe bazalaka bato ya mbongo mais ntango jojo asisaka classe obika baétudiant so basisi classe basaka vraiment na bambongo te bandeli ya bie ezalaka pasi sikoyo jojo ye alingaka balaka ntango abandi kosala mosala sika obi ati azwi mwasi alinga bala nde ya Nancy lokwa balingana na bango mpe love kilao sikoyo famille ya Nancy eboyaka jojo ebi te yo mwana biso efo baka moto ya mbongo direct omobale bobanda ne pasi malembe oyo ezalaka bien te oya ozwa mbongo boye komo asundoli oyo alingi basi susu ya boye te yo zwaka mbala moko mobali ya riche
nasi aboya lobi te mobile a riche nini o nga naza amour ya mobile nanga o jojo na kozela nanga riche te nga na bala ka jojo siko babi jojo aza mbongo te famille ya jojo eza mbongo to boy te mais jojo ye moko auti ko sisa université fo bando luka bi mobile ya bondo oswa abi mama na lingi ka ye de balobaka kin jojo atwaka musala kuna na West Afrique babanda kuna na Afrique de l'Ouest pour jojo aswaka musala kuna de bakoma bongwana sikoyo ekosala ndeni bakomi kuna jojo siko tellement que musala pa ome nzamba alala te bakomi ozwa mbongo jojo baomatise bagradi na musala yango akomi voyager akomi aza Afrique de l'Ouest akomi kesu Kinshasa azozonga azosaka batour boye siko kuna na Kinshasa soka akei sango ekomi koyela nasi na matoi bato bakomi kolobaka banungunungu soki ya solo parce que abila sirene onga yo tuna obeta lisolo na nga oloba lisolo ndenge nga na yo poli émission eza ifo oloba vérité abinga penza na yebi te so ezalaki ya solo mais balezo ndi ndenge tosi tobandeki koyoka balobi ke jojo akoma ye mobulu na Kinshasa kuna soki ake tellement akoma ye mpe na mbongo aolinga mbongo ni apala azozwazwa basi azokapelakapela basi bambongo nzambe balala te mwasi nemi tazalaki na Afrique de l'Ouest kuna sango ekomeli na matoi abingwana ndenge nayokaki version mais nayebi te soki vraimen eza ya solo balezo ndi kaka abi mpona suspectaki ekoza ya solo pourkui nga abi pourkui abi mpona nansi ye moko abetelengaki atiela mobali ni condom na sac sobanga voyage nga na kamwe atiela mobali ni condom na sac poani okati abia oui. Donc ça veut dire déjà Nancy pas ça oyo ka nungu wana moni tam sou pesa ya solo mwena peshi mbana ngeza te a se protéger kaka. Donc abi déjà yé moko Nancy a pété la nga bikatela mbani capote. Ba capote na saka voyage na ye. So ka linga kende. Donc ça veut dire que mbana o ke coucher ni na base. Abi la sirène. Et l'équipe a joué ngapi na six na classe na kuna na ekozonga na nga Kinshasa. Bani pe leki na bongo baza bonka kuna nakomi kokaka basango baboyani ngala kate kaka bajete obi balezo ndi kaka ngala balezo ndi na linga vraiment te bobi o ba divorce bazaki na ba démarche simbi lisusu te bakoki tout donc nzoka ndeti nde ya zara kuna na West Afrique bazaka déjà na ba problème tant moi ça zo tirer ba condom na ba sac wana ezaka déjà zo yinda déjà alobi baboyani abinga pe lokwa na tokoma mbuka musika nga ezonga nga kimba batikana bona West Afrique penza communication izaki su makasti abila senza malala atenga pe na ekozona nga copain nga tokoma na biso ovanda ni na kimba ni pe lekaki na koli pe moi na ekozwa copain na ngai na Kinshasa na komo va pa na ye nzaba sese nga na zuna pe mutu moko apia azani pe poser azaki pe ne marina nute akomeka fiancé na nga na komo na kulala na okuna apishu moko na putu nalalika na fiancé na ngapo na butu bakatikati ya butu donc aka telefone eleli na bangi na binzambe o likambo nini wana magia obeta bina lalaki na telefone eleli butu abi ona katikati ya butu kuna ya kopenga na oyo mutu ampa yebi tike bat balalaka abi na telefone allo nani abikuna ba kwiti ya pongi abi merde c'est qui c'est abi kanyavaki abi na telefone allo c'est qui ayo kakabo unga Jojo bani kuteleka voix kakati na reconnaître quand même voix ni mais pour nous asina bi Jojo abi unga mobile Nancy mobile Nancy oza kin pour yo za na West Afrique abi oui na yaki ka kin moi vacances moi muke ba isaka koza na kin de na ngana peso mbodi abi bani kuteleka na kama Jojo zini mona andeni tu bani nyoso yo abi leka ku bani vraiment plus de 5 ans pour tout le monde na société abi Jojo kanisinga abi nde tokopesa na rendez-vous abi lokanga pe naza osana na kin zera naza ko dewe mobali nazaki na satinga mo mbongo muke na bando sala na kama commerce naza osala commerce topesa na rendez-vous na Jojo mais malheureusement rendez-vous pe simba ite po nazaki pe moi occupé dans ça là que azongi ne West Afrique ngo Afrique de l'Ouest place bavandaka to mona ni sote abi ekoleka la sirène tu ko problème oyo nalobeli likambo ya divorce problème pete ezani tokoma na esika loba lisolo ekomi koya elengi ye eza sikoyo mpo likambo nde biso tozozela yo lobi divorce jusque là nayoki badivorcaki mais yo lobi réseau oyebi te
faut yo divorce yo donga na comme peka un peu compliqué parce que nous avons bata lingo lo bani alobi eleki alobi kaka ani lelo toza to batoza sko 2018 chabito lo ba 2016 boy abi si je me trompe pas abi ba 2016 na ekozonga na contacti kaka Jojo ana ekozwa su numéro na nga be na ngai tiko Jojo ya kansanga na bala na ngate Jojo esinga lobi abi magi oza wapi magi abi akaka naza mboka moyo binga za na mta ba ki cherche abi nazo luka yo abi Jojo kutu ko luka ngate yukas ko magi abi na kangi Jojo magi abi Jojo naza ko luka yo bo divorce na si poa nini na eba abi no bozaka mariage idéal na zata mari na zomsa bino na linde libala na bino ezonga Jojo abi biso to divorce mtu ya ba 10 ans ngoyo libala ezonga te na siku tasi abala na ye abota kutu na mobali mususu ngapi na oluka na ngaka mwasi akobala ngabi abombo koma tina niveau bo na regrete sa nga pasi komande bobo na bozaka pe bosiko boti bana lobi ya bieza bongo wana siko Jojo répondre abi ezala na ngo abi me maginga na bengelo parce que na sana makambo yo très important magi abi kamu kasongo esanga Jojo abi grand frère na ngona magi yo ka grand frère na nga Jojo famille kufa tata to sawa mboka musika uzala grand frère na zana West Afrique usala nga malamu mingi yona mwaso na kobo sa ba souvenir te Jojo abi ok na ebi wana eza problème te loko na bengelo eza boy abi yo kanga bien fungola matoi abi olingini alobi magi na kende to abi magi na bala yo magi abi olingo bala nga obala nga ndeni magi utati na gangi na osika na yoki te abi Jojo bon ba blague santé abi magi na bala yo makamna zo biso ko zo na jeter na fungoli munoko na ngale lo abi ke kala na lukaka osimo na zana kina benga ko na ba butu boy to kuta na susu te abi wana nde na ngana ye bisayo se wana nde na uta ko boya na si tikona za oluka mosa obala na ekukata na balo esimbaka te uzaka pe na fiancé sonde nini me mutema na ngezo simba te nalina ye bayo na fiancé bobala na tonde mponga na zo luku na baloka na se bibo bani ebele 10 ans osali au moins mosa obala te pe Jojo bandi na onde ngana yo makabali bala osombo donc na sa bindo no magi bindo no opsati no comprendre abi Jojo lingi nga na sa camarade d'abord ya mwasi na yo de na sa petite sœur no to kola place on va kana so yebani to vanda kala to vanda no West Africa zo ya na chaque jour alobi Jojo abandi ko fukula monoko alobi na si abi adobi magi oyebi osala nga pasi na motema ba 30 ans passé ya ngoi pasi ba 30 ans donc magi na zaki lo kwa shock abi oui magi oyebi ke yo ndo oza amour ya bi na ngai yo ndo oza mwasi nga na ngana bala ta bana kutana na si me tozalaka nanu bana tozalaka bana magi na ngai abi mobali oyo kake vondi alinga lela abi tozalaka nanu bana magi na ngai yo kandi na lingaka mwasi abi mama na ngai me yo ozalaka mobali na si bandeko nazoya pa na bino boboti bana soki 4 déjà ma jour nyonso nazala koyana tovandi na bino quelques années na West Afrique ozalaka nde na bolingo na nga abi wi nazalaka kaka amoureuse na yo ntango ozoya na ndako nazotala o nazokoka te motema pasi mwasi na bi mwasi abi na nga na bala na ti ezalaka sans amour mama magi asimbi moto nini abi na bala na ti ezalaka kaka sans amour parce que namonaki yo bafamille bakolinga te bakoloza nanu mwana moke nazangaka mwasi akobala parce que ere wana fali na bala lokwa mpe nazalaka relation na nsi na bali eka bibala bala bongo tobandaka mwasi tobala ti mariage nyonso tosala bacivile nyonso bolingo te ezalaka nango te yo nde mwasi na ngai magi alobi baje buzoba na ngai mibali basila na mokili ata biso bale jamais na kobalaka yo oyo eza kobomanga te camarade abi wi libala tobalana sans amour donc makambo eza obima bango kuna nzoka nde mobali azalaka ne amoureuse ya mwasi mosusu magi alobi te ngai te bosana mpe daba kosusa ngai lisusu te magi abi nazwaka shock ekoleka na kanti baje abi ekoleka so bajugu abengi ngai
abi magi pesa nga réponse olobi ntango olobi kaka oui place oza na ye koluka yo tokimba mo tokifami tobalani okomi mwasi na ngai mpo motema ekita tosala nga motema pasi je t'aime magi oza la seule femme de ma vie naboyana kutu na mwasi abi akatika wana magi sikoyo bandeko na nazomipoza question mobali aboya mwasi na ye te mpo na ngai mpo ndenge avue ngai boye nayebi baraison baboyanaka te donc ça veut dire libali nyonso to basi bazalaka bali yokanisi amour azokoso ya amour chéri bobalani boboti na bana nzoka azalaka na mwasi oyo alinga na motema na ye alobi magi ntina kokufaka mpasi na yo kosilaka te nakotikalaka na mpasi magi alobi la sirene mobali yango aza na mbongo Jojo aza jeune garçon ba 40 ans ba 41 donc trop jeune abi akoma donc super riche balobaka ba compagnie kuta tonga na kotonga ya ye moko abi mbongo eloko pamba lelo azangi mwasi alobi nga kaka tala nazalaki koya na ndako ya mwasi na ye tala jour moko kutu mwasi natianga na ye na buto ya kozwanga petikala na peti biso mibale mais lokwa nazalaka nanga vraiment koevite nazalaka kokangama na ye te omoni te nazalaka nanga koevite bongo kasi so naza kokangama na ye omoni nde bato bakweyaka abi la sirene nasisa lisolo na ngai lisolo ezalaki kaka ke baconseil nazopesa na mininga mibali kozala bapresi na kobala te soki olingi mwasi la femme de ta vie zela ekasi akola ata mwa ndambo oyo akoyebisa ye soki akondima ndimi soki akoboya boye pourkui mobali wana azalaki presse aki kobala mwana bato amuti mwana bato mpasi mwasi azalaki koekonomize ata babi mwasi azalaka mabi mwasi wana azalaki malamu abila senga mona ya bicomportement na ye mwana bato amoni mpasi ntoka nde mobali azalaki na amour ya mwasi mosusu mpe esalamaka bongo oyebike wana ezali vraiment sujet mpenza oyo ezosala mpe badivorce mwasi akozala aza amoureux ya mobali mosusu abalanaka na amoureux de sa vie te aki kobala mobali mosusu mpona situation moyen eza te alobi age ezopusa aza balaka bibalela balela libala akokota bibalela balela wana mobali wana bakozala na kimia te mpo mwasi wana ye motema na ye ezaka pa mobali mosusu okoma ata mosusu mobali ya bato aoswalise sa raison koma otala oyo ezali yo te ezalaki nde oyo yanga wana oyo ayebi kuna ata mosusu asi abala na sala tokikomi tuta badivorce mosusu yango wana eza cause oyo wana eza likambo elobamaka vraiment te po ezalaka secret ya motema mwasi abala mobali alobi mobali oyo je ne l'aime pas eza secret na ye je ne l'aime pas oyebaka j'aime et tout temps alingi ye te wana eza secret motema na ye tia kokufa moto oyebaka te soki aza amoureuse ya mbali mpa mobali mpe ndenge ye azalaki na nsi na ye kuna mobali wana jojo nzoka ye ezalaki kaka magi na motema ti baye kosala nini baye koboyana na si na bana 4 mobimba otala badivorce mosusu ndenge ezokoya pokolobaka bato bazoswane divorce boye nzoka nde eza na raison moko eza secrète jojo ndeti eza boye kutu magi alingaki ayebisa ngo kutu na ntima lobi akoyebisa ye ndenge nini eza kamarade mpo ekosala epasi donc eza likambo moko magi akangi kaka monoko nde alobi la sirene ata na beteli oyo magi bazebele nani akoyebaka eza ngai alobi ndenge eza boye mobali avoué ya mo mpe alobi vraiment ye aza kaka na motema na ye mais wana raison nde baboyanelaka nayebi te eza kaka mu na ngai nde epanza bango to wana nakokoconfirme 100% te mais eza déjà secret oyo ebimi mpo ke bato mpe soki omoni ke olingi te to olingi mwasi okobala ata circonstance nzela mwasi wana opropose ye mpo makambo boye ya badivorce eyaka te mwasi na bana 4 ata abali mobali mosusu omoni teke ta mosusu ezalaki programme na ye te bani nyonso abanda nango na mpasi na wandima yo bongo donc eza vraiment conseil baninga bapapa baninga bamama obalaka mpasi avec amour soki oyebi koza amoureux to amoureuse ya mbali mosusu to ya mwasi mosusu kobala te tuna mwasi oyo oza amoureuse wana eske alingi abalo to tuna mobali oyo oza amoureux eske alingi abala yo mpo ozala vi na yo mpe calme otika komonisa mwasi to mobali oyo komona okobala pati donc lisolo une belle histoire. ya Jojo mwasa wapi kasi?
ye ti estira na oluka mobali